doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo tokobanda yango na note moko triste parce que pour batu ba mona ke musala oyo to sala ka ezali na ba risque belé. Musala oyo bato belé tango tatuka diomba kufaki bato belé ba bengi ngai mbala moko ba penser que non en tout cas musala oyo bosalaka ezali na ba risque belé bo monaki tatuka diomba zalaki maladie tout d'un coup kaka zu maladie parce que bandai koloba makambo katumbi donc ata preuve ezate mais toyebi que en tout cas liwana ezali en tout cas na nzela donc ya masolo wana mais bo monaki dernièrement na kansi batumsu pe ba monaki te to relaxa bino to monaki mama na ye azalaki na katanga azali kolela ki alobi ka vant bakunda mwana na ye il faut ya azali koluka billet pour aya na Kisasa epesaki vraiment nga mawa mingi total vraiment que tatuka diombo akufi mama na ye aza musika azali na moyen de transporter aya na kati ya Kisasa pour aller la mwana na ye avant bakunda eti alobi penza que non soki ya yete bakunda mwana na yete Gande na butaki gande mama ya kadio na lobby il faut na koma kuna na mona ndenge bazo kukunda ye il faut na koma kuna bakukunda ye te soki na ngai na fina kumite il faut na mona mwana na ngai na mona ye na zambi kolo mingi ma ezali pasi na mawa na motema mais donc on n'y peut rien nzambe moka yebi ndenga salaka makambu na ye mais pour boye ba vraiment que donc masolo o tout salaka yango soki vraiment bolingi ko aider biso ou bien bolingi bosala likamora malamu pona biso et puis pe ba konji ba yeba ke donc bato balobelaka papa mokonjo bazalaka na simana il faut vraiment bazalaka na sécurité ya malamu soki likambo ezali balobi ke likambo ezali il faut vraiment bayoke la bango parce que musala auto zali ko sala ezali na ba danger ebele donc vraiment et pesi pasi na mawa na motema na makambo oyo to bandi na yango mais to ko sala lelo côté pona ko enchaîner ezali pasi mais il faut kaka to enchaîner lelo na kati ya sujet na biso ya lelo tozali kolobela ba confession religieuse oyo ya mboka na biso boyebi ke politique ezali politique basango bazali pona kosambela mais na ba mboka mususu neti kaka na Congo Brazzaville ba confession religieuse wana ba kota quand même pas masolo ya politique parce que des ordres tozali komona na mboka na biso mingi ezali ko wita na ba confession religieuse bo monaki nungu ezali na niveau ya seni po bapo na mutu oyo akokamba masolo ya seni donc bakoti donc bato 5 ba évêque wana o bazaka ba évêque balata ba sultan mais bazali na bango donc bato balata ba sultan penza te bazo sala mosala na nzambe te tolingi penza to yeba ke soki balingi basala politique balongoli ba sultan na bango ba koti na masolo ya politique parce que oyo bazali ko sala wana ba blocage bazali ko sala ezali donc makambo ya ko sambela te ezali makambo na nzambe te donc ba confession religieuse ya mboka na biso donc politique lelo tozali ko senga ke batika politique soki ba ko sala politique ba koti yango balongoli ba sultan na bango ba koti na politique parce que oyo tozali ko mona ezali pasi na motema bomoni ke diviser ba confession ba sango ba divise ba komi diviser na makambo kaka oyo ya seni ba misusu bazali ko critiquer ba misusu bazali pour ba misusu bazali contre nazali ko lakisa bino boyo ka sango moko lekaki toujours na émission de konabiso Israël Mutombo donc azali ko expliquer que makambo oyo tozomona na mboka na biso soki ezo se compliquer ezali ka basango banda kala basango même avant indépendance soko ke ko tubela bango mutu babando sala aner neti aner na kopesa ba information et pas ya mindele donc basango banda kala a PCP donc
exemple autant Mobutu alingo tika pouvoir donc basango comme to batia ba compte soki mboka na biso lingo mata bango bayaka po bakisa bino moko bolanda bango moko donc ye moko ndeko sango ndenga lobi donc ye moko expliquer mabe na bango na kati ya politique ya mboka na biso. Restez connectés sur Club Original, à tout de suite. Lobi ke basango nde ba komi susu partisan ya kokende koluka Kabila. Mais bango babandaki ke Maria Joanne ekufa bango nde bango c'est une contradiction. Jouer nini balingi baza kujouer jouer nini bango nde babebisa mboka oyo avant l'indépendance. Mosala balaki kosala ezalaki mosala ya ANR il y a avant l'indépendance, ANR il y a colonisation. Alors, ok, confession, au bimisi, un problème. Aux hommes, il y a un policier. Alors, Bakataba, Congolais Maboko. Instrument numéro 1, il y a Léopold II, il y a Belge. Avant l'indépendance. Mais ils ont l'église. Ils ont le commencement. Donc, on a avant l'indépendance. Mais après l'indépendance. Tout le camin mingite. Conférence nationale. Les bébés qui n'engagent. Nanya bébé siam. Basango, 5 ans. Et Silaki déjà. Moussa et Silaki. J'étais à la commission de l'éthique, j'étais président de la sous-commission conceptuelle. On nous avait demandé à Kosala rite de la réconciliation, c'est-à-dire, Nakendeki Koyebisa, Nazaki chargé, Nakena Kawele, le président Mobutu que non, problème est Bokoya na conférence, Bakoyamba yo malam, problème est kozalate. Le rite était préparé. Comment est-ce que la conférence nationale souveraine bango mosala bozo mona bazo banda wana modèle na bango ezaka kakandiko soki bamoni Congo elinge bima na libulu fo bazongi sango na libulu batika mboko eza ya bango moko te eza mboka ya biso banso ya bango ya biso. Mais il n'y a pas étranger. Il n'y a pas étranger. Donc, binomo boitolanda donc sango mutazo expliquer ma bena bango basango parce que hier aza contre ma solo o ya bevek ya 5 ans bazali ko sala po na seni donc azalité donc il est grand temps que basango batika ma solo politique. Il est vraiment grand temps que basango batika ma solo politique. Ceux qui balingi politique balongoli basultan ba continue politique. Donc bango et sika na bango ezalité na politique bango bazali basango batika kocha ba contre ta botala kaka donc basango bakoma mitema mabe. Tozali ko lakisa bino botala photo exemple donc tango président de la République ayaki na Sassou et tout na matanga ya cardinal Mosengo botala impolitesse ya Fayulu donc atelemate. Donc na habité ceux qui motema mabe a Fayulu ezala niveau nini bozo komona na photo que tango ba président ba koti il faut donc tout battre les mamé Fayulu a telema na été avant na ye donc vraiment ezali pas sinama wana motema donc vraiment makamba boye tozali komona ki motema mabe donc congolais ndoka congolais azakaka yemoko congolais donc ezalité que tolo baka étranger au mindele donc biso moko na tolinganité en tolo baka makambo nyoso tout au sala na mboka na biso soki biso tolinganité et loko moko et ko sala maté donc to marqué déjà pause publicitaire il y a émission na biso au boyebi ya ba partenaire na biso donc restez connectés sur Club Original, à tout de suite. L'entreprise Koyasimo présente la cité Kimia. Vous êtes Congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Koyasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants,
des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots. Donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre. Donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des par le monde, États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na poto, toza walelo na Kinshasa pour la réalisation. Balo eza et bel attend réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas sauvé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a toujours mis billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur. Ça va? Ouais, bof. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec
terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.paliscenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc binomo boitu Kolanda, donc vraiment ba partenaire na biso to sengi na bino vraiment botiaka bango maboko parce que bango batia biso maboko. Ndengi tolo baika il est grand temps que basango batika politique. Il faut bala que sa position na bango ceux qui balingi politique ba continue na politique, ceux qui balingi kisango batika na kisango. To pesi bino exemple na ba pays musu to pesi kaka na pembeni oyo awa na Brazzaville Sassou Nguesso a kotisa ka bango na masolo wana te. On bomona kitangu donc en bongo oyo alobaki ba n'importe quoi donc Sassou Nguesso a facha ki mabe a ABC donc facha abi mon fils omoni yango nanga na mboka nanga na lingara basango te basango bazali basango neta kalate bazali basango moko ya contre-temps na contre-temps donc vraiment tozali ko apprendre bino que donc dès la rentrée mission sika et kokota na gré na bino ya clébois original il faut vraiment to diversifier ba masolo donc tozo kolsa ngamo na za deux émissions donc Jérémy ko nazali une émission moko Doudou oyo azali journaliste ya RTNC2 azali pe une émission moko donc bozala déjà ya ko sepela tozali ko proposer bino bozwa idée ya ba émission oyo ekokota na rentrée sur
Cléboa original. Donc 5 minutes avec César Ngadi, on revient tout de suite. Bientôt sur Cléboa original et Tonga TV. Quand dites-vous, nous allons faire des analyses politiques, on va décortiquer les discours politiques. Ensemble, poussons plus loin notre vision de notre politique. Quand dites-vous sur Cléboa original avec Jerry Mukuna. J'analyse et je vous donne la parole. Et ensemble, nous analysons et nous trouvons des solutions ou des failles par rapport à tel ou tel discours. Bientôt sur Cléboa original et Tonga TV avec Jerry Mukuna. In Memoriam, votre mission sur RD Congo Info. In Memoriam, émission présentée par le grand prêtre César Ngadi sur RD Congo Info. Ils ne sont plus, mais ils restent dans nos mémoires. In Memoriam, présenté par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. In Memoriam. Émission présentée par le grand prêtre César Ngadi sur RD Congo Info. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. In Memoriam RD Congo Info. In Memoriam sur RD Congo Info. Désir, désir. Azalara vraiment exemplaire, Azalara bien gentil. En tout cas, Moutou Akobo a bien fait à Vianazate. Écoute, à l'époque, tant que je suis à la banque, on est basé ta musique, s'il faut dire la vérité, à l'époque à Zaïko. Type Wengero Salama, Ezobeta, bon, à Mbappé, na ba collègue à l'époque. De l'EP, moi, on n'est pas à Zoyemba. En tout cas, on a félicité Kaye, donc on a félicité Ming. Mais l'autre a Zate, bah, Evre na Ezali. Dans la famille, il y a un grand chanteur, grand artiste. On a œuvre des ateliers et Mbamaka. Mongongo naïe, en tout cas, Tilelo, nan mutakura ko yemba lokola zata par moi naïe. Mais tout cela par modèle, tout yebara qui Oya Kufa Atika Biso Vedi de Yongo, azaka grand chanteur. Faut vraiment Hermoko, tout yeba coupé ça y ba hommage dans moment moboé. Tant côté Mogato, vandi pe na bar, bichela ngandi mba di de Yongo. Hermoko to boyité, photo et barba valeur artiste, c'est très important. On a roulé bagarre en Wana vraiment. Et Zungaï na Libanda Hotel. Mais on a eu cause en Kolbate parce qu'on a bien fait à Viana, elle a d'abord gentil, elle a trop bien. En tout cas, mon un problème naïe. Le bâtard Moussousoukaka, un provocateur, bazalaka. Mais parmi les artistes, ça arrive à la polémique. Oh, Kofing en a rien. En tout cas, je crois au Yangwana. Merci beaucoup. On a la difficulté de parler de Yogo, un chanteur que j'aimais beaucoup, en 2 mots. Parce que on a aussi une grande séance à répétition qui m'a bouffé l'énergie et commencé à parler de Yogo comme ça, peut-être dans Golo Belango bien. C'était vraiment un grand chanteur que j'avais connu avant même à faire partie à Viva la Musica.
Et même après Viva la Musica, il nous a tous laissé un bon souvenir, quoi. Bananaye Bazali. Mais seulement difficulté ezali que papa zaka papa yo mwana zaka mwana siko yo mwana koluka o défendre papa ou bien o mi défendre yo moko parce que papa a souhaité vous en a deux rôles, il y a au défendre papa et au défendre yo moko. Intégration na yena Viva la Musica, il a ramené beaucoup de choses quoi. Ça enrhumé moyen brana yemba bien zaté. Prochaine fois on moyen na yemba la ville. Merci la concept Yassika, mais Morozonga prochainement pour nous allons poser plutôt solo la selle automne. Merci. Mission ekokota na kati ya masolo, donc vraiment il faut tout diversifier makambo parce que masolo oyo internet yango no bomona ke etikalaka na ba professionnel. Donc masolo oyo internet ezali télévision ndenge bomonaka na ba télévision mais ezali télévision sur internet. Yango no mona pe bato basalaka ba télévision na ba chaîne ba kota pe na masolo internet, donc ezali na différence mokote ndenge biso tolobaka pe na ba norme pe ya télévision tokoloba ezali, donc yango ne photo pe sa valeur na masolo o tozali kosala ezali masolo moko ya valeur totika n'importe qui te ayaka kosala ba bêtise. Donc deuxième sujet na biso ya lelo na kati ya émission epesaki biso mawa na motema bomonaki Judo 4 oyo abima 2 fois champion d'Afrique azali d'origine allemande asenga nationalité na biso ezali fierté otomona ke mutatiki allemand mais andimi na ye akoma congolaise. Donc bomonaki akendaki na Jeux olympiques, donc ba Jeux olympiques boebiti siko ezali ko salama, donc espoir ya médaille ata d'or ata bronze ata argent ezalaki na mama na biso wana ya mwana mwasi. Mais epesi biso pasi na mawa na motema yango wana vraiment tozali ko senga ba konza mboka, il faut IGF eta la dossier oyo. Donc bata la responsable ya makamba Jeux olympiques ministre pe ya sport alande la pe makambo yo parce que makambo oyo mama na biso to benge mama parce que azali mwana mwasi, donc d'origine allemande asengi nationalité na biso po abundela ka biso bomoni ndenga beta na championnat d'Afrique azwa ba médaille nyoso tubo na kasi bozo komona na simande na zola kisabino ndenga bamba mwana mwasi oyo, donc tant akei na Jeux olympiques to beki ke médaille ezali sur mais balongoli na premier tour balongoli te que parce que azali makasité mais ba condition akendaki tant balongoli alingaki te azali sportive munene alingaki lo bavante parce que ba loba aux autres désordre mais banda abanda masolo o ya sport na mboka na biso nanu ba eda été ministère sport nanu eda été masolo tu wana salaka ezali mbongo na ye moko na entraîneur na ye na famille na ye bosi bo mona penza, donc 2 fois champion ya Afrique oyo penza ko memela biso médaille bo abandonner ka ndengwana, donc même alobi ba facture na ye oyo ya makambo na ye kuna apesi na responsable ba Jeux olympiques na ba facture na ye bazolo baba diviser ngwande, donc congolais place cop ezalaka te congolais azo créer cop place cop ezalaka te congolais azo créer cop aroyoka ta sonité na mutu azalaki allemand aye akomi congolaise aroyoka ta sonité talata oyo penza, donc apesi exemple abete mais cop esika cop ezate congolais lingo tchakop yango to sengi na bakonja mboka vraiment batala dossier oyo ya mukonzi ya Jeux olympiques oyo akendaki pe ministère ya sport atala masolo oyo parce que ezalaki normal te botala fille wana, donc akoye ko longwa na premier tour ka boté, donc alongwe parce que ba conditions ezalaki malamu to sengi penza na bakonja mboka batala responsable oyo ya Jeux olympiques akendaki kuna na ba athlète na masolo ya ministre ya sport batala yango parce que c'est pas normal, donc espoir ya médaille ekeka boye ok ye akoki vraiment comme la biso pour la première fois médaille na kati ya mboka. Donc vraiment to beti sous c'était il est grand temps na ba confession religieuse batika politique ba s'occuper na makambu na bango ya kosambela bomonaki dernièrement na tielaki bino extrait ya pape au pape à la kisaki que vraiment à lobby que donc Moussal Nanzambe politique ezali pona yete Moussal Nanzambe azali wana pona ko prier que mboka eke ne malamu pays na biso eke ne malamu président wazali na mboka ake ne malamu ezali te que asa la politique o ndenge tozali komona ba contre te zokota po ba désigner donc muto akokamba seni pona ba élection, donc ba confession religieuse bazali ko potana on dirait vraiment kaka donc ba tout kaka ya normal.
humble. Tant de fois nous avons entendu « Un bon catholique ne se mêle pas de politique ». Ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas la bonne voie. Un bon catholique se mêle de la politique en offrant le meilleur de lui-même pour que le gouvernant puisse gouverner. Mais quelle est la meilleure chose que nous puissions offrir aux gouvernants? La prière. C'est ce que Paul recommande. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités. Mais Père, celle-là est une mauvaise personne, elle doit aller en enfer. Prie pour lui, prie pour elle, pour qu'il puisse bien gouverner, pour qu'il aime son peuple, pour qu'il serve son peuple, pour qu'il soit humble. Un chrétien qui ne prie pas pour les gouvernants n'est pas un bon chrétien. Mais Père, comment prier pour cette personne qui est quelqu'un qui ne va pas? Prie pour qu'il se convertisse. Vraiment, il y a lelo to betaki cette pour na ba confession religieuse, il est grand tabatika politique, ba ken na musana bango osambela so balinge batika politique te balata. Balongo la sultan na bango bakota na masolo ya politique et puis to FC bino pe déception ezuba na mboka mais ezali déception moko kaka yebo été organisation ezalaki mabe. Donc judokat na biso oyo ya congolaise d'origine allemande il fallait zwata médaille mais ba condition oyo akendelaki kuna ezali pasi na mawa na motema. Donc tokomi na suka ya émission na biso ndeka na ebsa bino que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So tokomi kaka na suka ya émission boyebika base base ya ngonde makambo base jamais tokoki kobosa na base tokobanda mbala moko kopesa mbote na Igwe chef béton, Igwe le chef béton, Igwe chef béton, merci. N'a pas commentaire na yo, nyo soto salara donc à partir à Suède, Yves. Igwe chef béton, donc merci à trop. N'a pas commentaire na yo, na nyo soto salara pour na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, tu sugo na 4 Espagne pour na repesa Beloti mavungu, vrai chéri, na 4 Espagne. Merci na nyo soto au salara pour na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na 4 à Londres pour na repesa Mbote na honorable Jean Moutala, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Belgique pour na repesa Poutou de Yalola, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei sikoyo na kati ya Italie pour na repesa Franck Kausoko bikende bizonga France Kausoko donc président ya communauté congolaise na Italie donc Franck Kausoko merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi ah na kati ya Paris pour na repesa Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Dorotika là toujours na kati ya France pour na repesa donc Thomas Mbona merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc ah toké na Saint-Denis pour na repesa Marco Jano Chindano donc les grands bijoutiers merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Mopo na repesa Pipo Kanda Vincent merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei siko na kati ya Kisasa pour dire que le bureau ne fonctionne plus. Stéphane Jokol, merci. Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi à partir de Kinshasa. Tokei siko na kati ya Rennes pour na repesa Igor Balox na kati ya Rennes petit frère propre merci. Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokosuki sana base ya Damari Lelis base ya kata palais Damari Lelis pour na repesa Mbote na lourd wadje petit frère propre donc surtout zana kati ya Damari Torobo sanate pona ko pesape Mbote Papi Ndefla merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons donc nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On
doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas Clément